Allô, eza na esengo ya kozala awa, ça fait déjà presque 3 semaines nga na Henri toza na ligne te, eza na ba circonstances oyo epermettre toza na ligne te, mais lelo naza na esengo ya kozala awa nde toloba toujours biso banani toza ba PSG, pécheurs sauvés par la grâce de Dieu nous sommes sauvés. Et nalingaki na partager le mot obéir la parole de Dieu, titre nangeza la parole de Dieu, ezaki na ba pensée na ngai et nalingaki na partager on na bandeko o ba olanda ngai. Naza pasteur te et je suis que une personne sauvée par la grâce de Dieu. Et avant tout banda na prier muki. Merci Seigneur pour la opportunité oyo pesinga na zala awa na partager na ba olanda nga. Na sengi yo sunga ngai na puissance ya molimo santo na yeba ko expliquer yango bien ezala encouragement pe ma gloire na yo na kombo na Yesu Kristo na bondeli amen amen. Bienvenue surtout ekola makomi santo elongo si Dieu permet aussi toki kozonga na Henri peut-être semaine prochaine ou bien dans 2 semaines totaka ndenge nzambe ya ko diriger bapa na biso. Na bigaraké de partager sur la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. La parole de Dieu, l'écriture, est nécessaire parce que Dieu a voulu la fournir et parce que la condition de l'humanité l'exigeait. Na bandeli, malobanzambe, l'écriture est nécessaire. Raison est nécessaire parce que nzambe nde na volonté na ye, il a voulu la fournir. Et parce que alinga fournir ango parce que condition de l'humanité l'exigeait. Pona nini eza ko condition na biso eza ko exiger yango. Eza ko exiger que la parole de Dieu ezala écrite. Eza parce que image ya Nzambe dans l'homme nécessite une communion entre Dieu et les êtres humains. L'incompréhensibilité ya Nzambe eza une autre raison ya nécessité de l'écriture. Toyeba ke l'insuffisance ya révélation naturelle pour nous enseigner la nature de Dieu rend l'écriture indispensable. Oui. Complexité ya vérité divine ezalaki ko exiger une révélation écrite même pour na Adam soki azalaki na état na yete non déchu. Nabi même na Adam soki azalaki na état na ye non déchu. La chute de l'homme est salito comprendre que la vérité divine sous une forme orale est impossible parce que l'humanité corrompue a toujours incliné à déformer ce qui est oral. Yango ba superstition eza ebele, eza partout na chaque génération. La révélation spéciale ya Nzambe esengelaki ekomama. Oui, esengelaki ekomama. Maloba Nzambe eza très nécessaire donc esengelaki ekomama. L'œuvre de Dieu rend aussi l'écriture une nécessité puisque makomi la parole écrite de Dieu eza le moyen oyo Nzambe aponi pona à travailler à sala mosala dans des vies humaines. Sans makomi, beaucoup de choses seraient laissées à l'abandon. Yango naza ko lakisa ke, nazo lakisa bino bandeko, bien naza ko rappeler bino sans doute que l'écriture est nécessaire. Autant à makomi chaque jour. C'est ça question zo singa to réfléchir. Et comment maki pona yo tanga, penga na tanga, pe oyeba, to yeba mokeli na biso. Yango raison et comment maki. Ko dépendre te na moi connaissance ozana yango. Nga pena dépendre te na moi connaissance na zana yango. Eza devoir na biso, eza devoir na yo, ceux qui oza chrétien, ya kotanga makomi chaque jour. Ya ko méditer sur yango.
Bible lobi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'est-ce pas yebi yango? Pe on maîtrisa passage oyo, oza même capable à réciter yango, sans même autant yango na Bible. Oyebi yango très bien. À quoi sert ya ko maîtriser passage oyo et ya ko vivre contrairement na yango? Aimer la chose et son contraire. À quoi sert ya ko yebango? Soki oza na tante ya ko méditer makomi. Ya ko méditer même passage où l'homme ne vivra pas seulement du pain. Soki oza na tante bosa na passage oyo, sinon ekozala makala moto na mutu na yo. Yeah. Parce qu'on a utilisé 6 à 7 fois le mot nécessité. Na explication, on a payé un peu na la nécessité, il y a la parole écrite de Dieu. Tout définir un peu le mot nécessité. Tout définir un peu. Selon définition il y a dictionnaire, la nécessité est dictée par la contrainte situation. Par circonstance contraignante. Jude à l'obi boy. Nathan, on a Jude chapitre 3. Nathan. L'obi bien aimé. Comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi qui a été une fois donné aux saints. Yango Jude a commis. Tout le monde a versé que Jude affirme avoir été contraint d'écrire son épître. Amonaki yango nécessaire, comme si aza forcé à kokoma au sujet de notre salut commun. Donc, il fait référence à une nécessité imposée par les circonstances, la loi ou les devoirs. Sentiment et nécessité à Jude est lié à l'inscripturation de la révélation divine. En d'autres termes, nakoki koloba la mise par écrit de la parole de la révélation divine. Parce que ni naza kolinga ko sala, naza kolinga ko encourager bandeko. La Bible, la parole écrite de Dieu, est là qui est nécessaire et comment pona otanga yango pe et transformer vie na yo, et transformer vie nanga, yes. Et transformer vie na biso. Et ça, vous en avez connaissance. Mais cette connaissance, et c'est même une transformation. Na bit moko. Yeah. Na bit moko. Et ma gloire. Ensemble. Pas de le qui est. André bien maloba nzambe. Et ça, c'est important. Ce qui est transformé dans nos vies nangate. Et ça, c'est important. Il y a une raison d'encourager bandiko. Dans ta vie, dans ta marche quotidienne, et sengeli ba fruit ya communion na yo na nzambe na nzela ya ba écriture et monana pour gloire ezonga na nzambe pe et attirer ba non chrétiens oyo baza na pembeni na yo baza proche na yo vers Christ qui nous change et qui nous renouvelle chaque jour dans sa parole écrite. Soki oza na Bible na ba oyo baza na tante. Je m'adresse aux gens qui n'ont pas de temps. Soit, peu importe, ndenge ozwaki Bible wana, soit ezalaki cadeau, soit osombaki yango. Parce que pona nini otangaka yango te, soki eza na disposition na yo, pona nini otangaka yango te? Est-ce que otangaka yango chaque jour? Soki te, pour na ba raison que oza occupé ba occupation est belé. Donc occupation na yo est très important que kotanga et ko méditer maloba nzambe. La Sainte Bible est maloba ya nzambe, la parole écrite de Dieu. Est héritage. Héritage oyo est incomparable na oyo est matériel pe temporaire.
Bilo ba livre nyonso eza mokili eza Bible te ba livre à librairie, ba livre na nyonso. Ba koma. Ils n'ont rien à voir dans Nzambe. Et puis sur la connaissance. Et transformer vie notée mais Bible. Ils ont livre où ils ont incomparable. Où ils ont changé la vie. Ils ont la Bible. Ils ont changé la vie et transformé la vie. Et puis ça a une victoire sur le péché, le monde. Et le désir de la chair. La Bible. Sur le négligent ou milingité. Bible dit aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc ce qu'on milingité, au linga prochain on dengue nini. Donc Bible n'est là que ça on dengue nini. Au qui comprend soin ya vie na yo. La vie sans Christ c'est la vanité, les que ça temporaire. Vie na c'est qui par rapport à l'éternité. Pesa ko déterminer ndenge passer éternité na yo. Au coup fera une fois, vie sera une fois. La mort une fois, après ça vient le jugement. Vient le jugement. Donc, Bible est incomparable. Est-ce que vous avez vu tanga? La majorité va vous tanga. Et si la réponse est oui, pourquoi tanga kangote chaque jour? N'a point de vue ajoute, l'obligation de créer résulte soit na oyo à observer dans la vie, yaba oyo ba tangi lettre naye, soit de l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à écrire. Jude a commis épître naïe pour y répondre à un besoin dans la vie des groupes de chrétiens. Moko y a raison de la révélation écrite, entre parenthèses la parole de Dieu écrite. Et ça, pour y répondre aux besoins, il y a coupé sa instruction pour une vie pieuse. Et cette vie pieuse est pour le Seigneur. Non. Et ça, de quelle manière un tel objectif peut-il être lié à la nécessité de l'écriture? Et tout réfléchir ensemble. Comment un tel objectif pourrait-il être lié à la nécessité de l'écriture? La nécessité de l'écriture se compare-t-elle, par exemple, à la nécessité de la prédication de l'évangile concernant le Christ ou à la nécessité de la mort et de la résurrection du Christ? La vision biblique, nécessité oyo, eza ko indiquer plutôt la volonté de Dieu déclarée dans les messages. La volonté de Dieu exposée, déclarée dans les messages. Sans la parole écrite de Dieu, oyo eza ko expliquer biso, pe eza préservé pour na elakisa biso qui est Dieu et ce qu'il a fait. Sinon, il n'y aurait pas de connaissance salvatrice de Dieu, pas de nouvelle naissance, pas de foi, pas d'expérience de pardon, pas de transformation et à la fin, pas d'épouse complète. Oyo baza embelli pour le Fils, etc. Naki kopesa ba exemple ebele. Naza na ebele koloba, mais na suki sakala mingi te. Bit nanga ya ko encourager yo na kotanga makomi chaque jour, eza devoir na yo, dévotion na yo. Parce que makomi wana epesa meli pona yo ne dans le baki auparavant, eza héritage. Eza héritage. Soki eza nécessité, eza volonté ya Nzambe, ezala ki pe ezali tozala na makomi na maboko na biso. Pourquoi qu'on négliger la parole écrite de Dieu? Oyo Nzambe apesi biso tant que héritage. En Angleterre, awa, si je me rappelle bien, à 1500 ou bien après, bien avant, mais nabi kala. Na bosa ni wana bani wana. Bible, wana religion catholique ezali ko régner. Bible ezalaki na latin. Soki omeki kotangela bato Bible na langue commun, langue ba yebi, ba kotumba yo.
Même quand papa kotangisa Henri kobenga bana kotangisa bango Bible en Angleterre, soki bakangi yo, papa wana bakotumba ye. Eza bato bakufa kaka pona koluka kokoma je sais pas comment dire en français, qu'on translate, qu'on traduire livre Bible na latin na anglais, na latin comment na anglais. Bato ebele batumba bango. Mutu moko kombo na ye William Tyndale. Ndiye nasi William Tyndale. Ye batumbi alobi to bazotumba ye azoprier à haute voix alobi nzambe fongola miso ya roi ya Angleterre. Po ye amemaki translation ya Bible na latin na anglais azalaki vraiment ayebaki 8 langues. Moni bato bakufi même pour la Bible. Pona ka bazwa Bible na langue na bango. Siko pourquoi ndeko yo zo négliger yango? Pourquoi oza ko négliger yango? OK. Otanga ka Bible ndeko. C'est important pour na yo. OK. Naluka passage moko boye. Boye pesanga tamuke. OK. Na otanga passage yango après la moni yango. Donc, soki oza occupé, nena lobaki occupation na yo eza plus important que nzambe to lobaka en anglais, naza vraiment busy makasi. Biso nyoso oza occupé. Mutu nyoso vie ezaka vie moko ezaka occupé. Eza toujours na biloko ya kosala. Ezanga te. Donc soki Bible eza important, pona nini otanga kango te? Pona nini otanga kango te? Sikoyo, comment un tel objectif pourrait-il être lié à la nécessité de l'écriture? Comment, sans la parole écrite de Dieu, changement exact, kozala te na vie na yo? Yango comme on peut ça ba excuse que osala ka ba bien fait pour la accepter. Au moins que nzamba ko accepter yo, non. Ako accepter yo te. Il faut yeba comme ndenge ni kozala accepter. Parce que ça ekomami na héritage wanza mapesi biso ekomami ekomami wana. Sans la Bible, il n'y aura pas de vie transformée. C'est la nécessité pour na yo. Nécessité. Okoki koloba ke o na lingaka nzambe olingaka nzambe soki otangaka maloba na ye te mais chaque jour okotaka na TikTok okoki te koloba ke olingaka nzambe soki oyebi ye te mpona koyeba nzambe ezaka na makomi na bandoto te na makomi soki bible eza nécessité eza volonté ya nzambe pourquoi onégligeaka yango? Bible lobi si vous m'aimez gardez mes commandements. Ndenge nini okoki kogarde bacommandement ya nzambe soki otangaka yango te soki omeditaka yango te soki oyebi yango te? Kogarde bacommandement ya nzambe eza kaka te dimanche après culte. Eza kaka te dimanche na culte et après culte vie na yo ekomi nango diffère ekomi nango osa ndenge ovivre comme si oyebi ye te. Kotanga maloba nzambe eza kaka na église te. Après ça okangi Bible vie na yo occupation ezongi. Si vous m'aimez gardez mes commandements. Kogarde ba commandement ya nzambe eza kaka te dimanche. Non. Esengeli esala na vie na yo une vie de méditation. Tena bandela. Esengeli osala, je m'excuse. Esengeli osala na vie na yo une vie de méditation. Méditer la parole écrite de Dieu. Apprécier yango. Sala yango délice na yo sino. Oza komi kosa ki olingaka nzambe. Parce que dans Adam Sumukia, après sa mort, après le péché originel, ni batuno soit botami na simaida, ba botami ba sumuki, c'est-à-dire ba désir na bango comme
nange bien yango sinfe etondisami na masumu bapense na bango motema na bango pe bible elobi kutu eza na ebi totia elike na motema na biso te etondisami na déception kotia confiance na motema no te eza mabe. Le cœur de l'homme est mauvais, bible elobi. Même conscience na biso eza même affecté na nature pécheresse. To apprécier yango. Sala yango délice na yo. Combien de temps au pasaka na TikTok, na ba réseaux sociaux, Oza fidèle na ba réseaux sociaux, Dieu ozo raté loko. Mais pas na maloba nzambe. Otanga yango te, kuno rataka te. Kuno rataka, mais na ba TikTok on va raté loko te. Mingi priorité eza misala, famille, ba camarades, la politique congolaise. Yo azaki radical. Oyebi nini alobaki na tanga passage dans zako luka yango. Alobi boy na Matthieu. Abi celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Kaza priorité. Funa linga nzambe koleka Henri, koleka ndako, koleka bana nanga. Soki oza na yo te intéressé na makomi, oza na tante pour na maloba nzambe, ope oza à l'aise, mituna nani. Est-ce que naza vraiment chrétien? Na posé question monsieur. Quelle importance accordez-vous à la parole de Dieu? On ne saurait trop insister sur son importance. Na liste ya biloko oyo eza na valeur na vie na yo. Maloba nzambe eza wapi? J'aimerais vous demander dans votre classement des valeurs où se situe la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Tant oza ko réfléchir, okoki koloba j'ai une année devant moi. Et j'ai des choses que j'aime, des choses que je vais faire, des choses que je vais accomplir. Ok, le bango. Nalingi nazala boy, nakoma docteur, nakoma boy, nasala carrière boy, nakende boy, na découvrir boy, na voyager boy, na découvrir ba payer belé na monde. Dans cette liste, où se situe la parole de Dieu? Posez-vous cette question. Tika na yebisa yo ke Dieu devrait être la première priorité, la première place. Soki te, est-ce que vraiment olingaka nzambe? Na mesurer yo. Mesurer foi na yo, amour nzambe. Na soki olingaka nzambe, soki opesaka ye priorité. Nzambe asali jardin ati Adam na Ève, ati deux arbres. La connaissance, moko eza na milieu ya jardin. Moko eza l'arbre de la connaissance de bien et du mal, mosusu eza de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, na insisté na nango. Ezaki arbre comme arbre nyonso, comme manga, pomme. Ezaki te nzete moko eza na magie. Mais kolia yango ezolakisa soki oza kotosa nzambe, soki olingi nzambe, tozo ko apprécier nzambe. Kolia yango kaka to kolia yango eza ko désobéir, ozo ko apprécier, tozo ko respecter te. Kuto yibi abiso lia kolia yango te. Adam na Ève ba lia yango, ba yibi. Eza fruit, ezaki fruit interdit. Ezo lakisa dévotion na bango. Même chose. Kotanga bi ezo lakisa kenzambe, Dieu, je t'apprécie, j'apprécie ta parole. Malobano eza vie, eza héritage. So négliger héritage. So ezaki batikeli mbongo, batikeli lopangu, ndesko ko apprécier ko welela yango. Mais o eleki lopango za ko négliger yango. Po lobi olingaka nzambe, mon frère, ma sœur. Or, esengeli tozala vraiment reconnaissant que Nzambe a pesi biso, a préservé pour na biso sa parole.
j'espère que encourager bino. Ceux qui ont un désir, te singa, prière bien au singa. Singa, David alobi crée en moi un cœur pur. Il faut que singa nzambe pesa nga désir na maloba na yo. Asali 25 minutes, merci. Ki nzambe apambola bino. Merci Seigneur pour na maloba na yo. Encourage-moi de plus, encourage aussi ba kolandanga, ba kolandanga pesa biso vraiment désir akoyeba yo na maloba na yo. Po ekomami bati bakufi pona ka maloba nzambe ezala ekomama. Ba missionnaire baki partout na monde batangisi batu o bazaki les trading akotanga pour kaka batanga maloba no parce que maloba no eza richesse. Eza richesse eleki même ba or ba diamant ba manganèse nyonso eleki mariage eleki mwasi eleki mobali eleki nyonso maloba na yo eza kitoko et rondaka les simples sages. Merci pour l'opportunité. Na kombo na Yesu Christ na bondeli. Amen. Bye bye.